Merci na balandiba na EHP Media ya Papa Edouard, EHP Media ya Mama GH, EHP Media ya mon vieux Didier manager na Paris, EHP Media ya Elena Tanda motema ya die koleka na Paris. Awa lelo tozali tosala analyse na moko oyo ayebani maimbala liboso to yamba ye po asala analyse aza moko auti libanda ya mboka motivation news o mokili mobimbe yebi babi oyo asala ba analyse ya ndenge na ndenge pona mboka oyo abundeli mboka na makambo bele babi motivation news awa tozana ye minga kolobezali te to pesa ye maloba. Bonjour ndeko journaliste. Mwana mboka to moni yo lelo ozongi na mboka nouvelle nini o memeli biso pona émission lelo ezali to sala analyse par rapport na ndenge to uti na ndenge to komi lelo na bande konyos o bazali bana mboka ba Holanda yo na omba liboso ba yambi yo batalio na EHP Media o que se présenter aux alinani moko katikati na EHP Media. Bon, je réponds au nom de Bienvenue et Bio. Je suis résident à Londres depuis 1994 et puis natangi ba classe nanga na Londres na université à Northampton na Cilicie et puis je travaille et puis nazali koya souvent na Congo mais vers fin 2015 tellement na comment moi situation comment moi ko dégradé c'est ngai qui vraiment na sabotaki tout on nazali ko sala comme activité privée et business na comme activiste pour bundela kaka nkita ekolo Congo. Merci beaucoup pour nous bundela kaka nkita ekolo Congo lelo kita ekolo Congo et comme na résultat to qui na parti mususu le comme na parti mususu mais na kita obozala ki libanda bozala ki ebele to moni lelo bokabwani en deux parties eza nini moto na moto comme na parti na ye moto na moto comme na moto na ye. Bon, il y a une grande différence entre l'activiste ou analyste et combattant ou résistant. Donc moi je suis activiste et j'ai toujours dit que je suis activiste solitaire. Je n'ai jamais assisté dans le marche, mais je suis activiste au Nabundi sur le plan médiatique, en anglais, en français. Merci beaucoup Obundeli Bango Nanzela ya etando moké bango basala ki na ba marche mais bozala ki bino so bozala ki muta biti moko. Ouais, ben comme ça il y avait visuellement comme ça il y avait le même vision zaki moko extérieurement comme ça mais intérieurement moto na moto azalaki na vision na ye moto na moto yebaki moto na zoko bundela nanini mais moi étant qu'activiste na bundaki pona mutute na bundaki pona mboka na ngai ekoka kozwa moi souffle. Merci lelo mboka to changer régime to komi na Papa Félix esika zali na pesi mbote to linga ko mingo abi fachi béton balobi lelo bana mboka bakomi kozonga koya na yo ezalaki ndengeni. Oh, ezalaki très bien avec beaucoup de respect na aéroport, c'était bien. Là, je suis vraiment honnête, c'était bien de ranger mes alagité. Même bala liboso tangu na lukaki na zwa risque ya mois de juillet tangu na yaki na juillet. Na koma na aéroport makile panzanaki. Et alors tangu na yako koma sur le plan réalité, na seko to benga mutu boya ko zelanga mutu baton kutu ba kipité. Donc na mona tangu na bimi problème exact fouti 90 dollars na yo, 90 dollars na yo, ba pesio visa na yo, ba tiki ok tracasserie zalité loko moko te ninité et pareillement ndenge na zongi lisusu donc tracasserie lisusu ezali lisusu te et en plus eloko pi na sepeli lisusu ko mona ke mindele ba ndien ba arabe bisono sotozana mulongo ezatene tezaki liboso ba bengi bango ba lexi bango. Donc c'était bien, l'accueil c'était bien, il y a rien de violence ou il y a rien d'abus verbal. Donc ça va. Merci beaucoup. Tout le monde lelo population ezako déclaré par rapport na ndenge tozalaki na ndenge to komi lelo ezaka ndenge moko balobi biloko ezomata dollar emati tant que yo oza analyste
Pour yo, oui, comment? Bon, là, je parle tant qu'un économiste licencié en sciences économie à l'université à Northampton. Je parle pour la cause d'inflation. Normalement, la cause d'inflation, il fallait que l'un des causes, l'un des premiers principes, est que s'il y a beaucoup d'argent dans la circulation, et ça peut aussi causer l'inflation. Mais en réalité, sur le terrain, il n'y a pas d'argent dans la circulation. Donc c'est ça qu'il n'y a pas beaucoup d'argent où ils ont circulé. Donc il fallait à l'un des causes, mais ce n'était pas ça. Mais selon le calcul que j'avais fait, tant on a qui n'a JE, dollar qui n'a $1 qui n'a 1650 et aujourd'hui $1 est 1700. Donc il y a une dépréciation, selon mes recherches, il y a une dépréciation de 3,3. Oui, salami. Dépréciation, mon salami, on est à 3,3. Bon, d'autres termes, na kukoloba. Parce que Batou, normalement, ba marché belé zo salama na mboka na biso import export, ezo salama na monnaie locale te. Ezo salama na ba mbongo ba paya et surtout dollar. Donc moyen mbongo wana ya dollar, est-ce que mbongo ya dollar ekozonga na banque centrale? Donc mbongo ya dollar ezofanda na bandako ya bato. Or soki to sali système peut-être au Angola sali tomeki kotia quand même dollar à l'écart. Mais le et poser les banques cause pas mal l'air rebellé, bilo ekomi bango komi cher ni bazalaki. Mais le changement est là. Quand il y a le changement, ça prend le temps. Et ça, le coup là, maman na ya kufi, papa na bozaki, papa na maman. Maman na ya kufi, papa na bino aye na mwasi mususu pata la bino. Est-ce que bon mesana na maman on a facilement? Ça va prendre le temps, il y aura des problèmes. Peut-être à l'amba biloko na tia mungwate, tout ça. C'est avec le temps beaucoup marolia biloko na tia mungwate, c'est avec le temps beaucoup mesana na ye. C'est ça comme changement ezalaka. Peut-être bon, wana na bapaya parce que nous les Congolais on partait là-bas pour chercher des dollars ainsi de suite. Mais na bango mo bana mboka bazo mona na bango eza bien, mais bato bazao kende luka kuna po babwaka bango bana kingandi bana lunda sugi bana banini. Bango nde mtu azo sentir que e baby mais bana mboka bango moko bazo sentir ango te. Eza loko biso lelo so dollar elongwe et totikali na franc congolais biso ba propre congolais to mona ngo normal. Bongo bato oyo ba investisseur balinga baya ko sala baya ko tonga bango ba ko bénéficier nani. Investisseur soka linga kotonga aya ba bénéficier sur le plan quoi soki na dollar tolongoli dollar. Et là ça devient comme que banque centrale liée moko na dollar. Donc soki investisseur a sombi biloko na ye to a exporter biloko na ye a récolter des devises donc faut ya na ngona banque nde faza na devise et puis et mbongo nyoso est dépendant échanger dépendant na banque. Vous comprenez et dépendant te que nga na yeko somba par exemple ba cuivre pa na yo na ilio kamba mo $100,000. Fallait na ye la yo à peu près 17 millions de francs congolais. Vous comprenez 17 millions de francs congolais, c'est par après moi je vais prendre les 17 millions de francs congolais na ke na cotisé en na banque. Donc ils ont circulé dans la macroéconomique, c'est la banque qui dirige l'économie. Donc c'est comme ça. Merci beaucoup Balobi. Tous les dollars, tout ça mopandi, tous les mbongo na biso ya mboka, to pesa yango valeur. Ko pesa yango valeur bien sûr. Biloko mingi eza awo yaka awo esengaka poza na dollar. Tozomona diamant etekamaka na dollar. Cuivre etekamaka na dollar. Sikoyo tosala ngonde biso mo awa tozana esika nditi tokozwa diamant otokuva to lamba yango ekoma eloko o biso tokoki kosalela. L'État des fois ça n'a plus accès, il y a des devises. Vous comprenez dans Zoloba, l'État des fois ça n'a plus accès à des devises parce que yo Zolobelanga tu tiens compte des secteurs privés, tu tiens compte des microéconomies.
Là, c'est le secteur privé. Mais moi, je parle de macroéconomie, je parle de l'État. Donc, ce qui neti mutu même il y a secteur privé, alinga te kaba minéré, na ya te kaba diamant, na ya babiloko na ye. Donc, akende ko teka yango na monnaie locale, mais ce que banque a convertir yembongo wana en devise, banque a payé devise. Ce qu'on a besoin de devise, banque a payé devise. Et ce qu'on a besoin de devise. Et pourquoi il va aller garder beaucoup d'argent comme ça à la maison, aurait de le mettre ça en banque. Donc banque, c'est banque qui circule l'argent, c'est banque qui octroie le petit moyen des entreprises, ainsi de suite. L'économie en Europe, ça se dirige comme ça. Donc il faut tout valoriser. Bon, on a biso. Je crois même dans l'article 74, il y a Constitution ou article 76 comme ça, 76 ou 74. Va parler sur monnaie locale, pouvoir y a monnaie locale. Merci beaucoup. Tomoni, président de la République, Abimi Libande Bele Bele, la diplomatie par-ci par-là. Mais tout le monde qui s'y connaît, ben investisseur, bazoyate. Et ça dit ça quoi? Tant que yo aux analystes. Bon, moi, là, je parle sur la fiscalité. Donc, président Zoussala Befor Naye a Rotambola Koluka investisseur. Mais nous avons un problème d'instabilité. Nous avons un problème de la sécurité. Donc, normalement, les investisseurs, et qui peut empêcher les investisseurs de Mboka, ce qui n'a nous sécurité Mboka, on a stabilité. Parce que nous avons vu beaucoup d'expériences dans 92 pillages. Vous étiez trop jeune, mais biso toyebaka limité wa nozomona industriel wana kobana na 17e rue tina première rue ba usine. So okatira okena kingabwa kobana na première rue c'était bien. Vous avez kolamba mabanga, kolamba banini. Donc tu vas commencer na kingabwa wana de première rue de 17e jusqu'à première. Donc deux bandes wana ezalaka ba industrie. L'industrie ils ont rapporté des vises et puis tous allons exporter. Nous n'exportons rien. Si par exemple tous allons exporter, ça ne veut pas dire toujours des diamants, des coltans. On peut avoir netina les autres sont babaïneken, Babylone, nous faisons l'Afrique du Sud. C'est ça l'exportation. L'Afrique du Sud exporte à 20 partout, à Londres, à Banini. Et parfois quand je suis dans le grand magasin, je vois des arachides au supermarché ou Ghana. C'est ça l'exportation, c'est ça qui rapporte des vraies devises. Vous savez, alors l'empêchement des investisseurs, je ne sais pas, je ne suis pas je ne suis pas là avec eux, mais ce qui empêche les investisseurs, l'instabilité du pays. Alors, lorsqu'on va mettre la stabilité, et on aura des investisseurs qui vont venir. Et on établit la légalité commerciale. Donc après, tout ça va venir avec nous. Mais les conseils que moi je vais donner, il faut éviter à voir que les investisseurs, ce sont que des Chinois, Indiens et Libanais. Non, là c'est archi faux. Les vrais investisseurs, c'est le Français, le Belge, tout ce qui est allemand, bateau bazalaga na biso ba compagnie tozalaka na ba Ford awa, tozalaka na ba compagnie belo ezalaki ke ya ba français ils ont foutu bateau bien, ils ont foutu bateau gratification, va demander à un chinois ou un indien ou un machin s'il paye la gratification aux gens. Lui-même chez eux, il y a les esclaves jusqu'aujourd'hui. Alors quand il vient chez toi pour investir, tu crois que il va respecter le légal de ces pays-là? Non. Donc, il suffit de stabiliser la sécurité dans notre pays et les investisseurs, ils sont sûrs qu'il n'y aura pas de pillage, il n'y aura pas de marche-vol les gens ils vont laisser ce qu'ils sont en train de faire et d'aller piller. À ça, on va avoir les investisseurs, ils vont venir. Merci beaucoup. Bandeko, on va te donner une question. Bandeko, tu as une question par rapport à Bitumba où ils ont est.
mais tout la sécurité ya oni mais oni azo sala nini tout mezo continuer tant que baba qui to changer régime musu ezali to yebite to ko zo bango to bango libanda auto to continuer bango tant que yoza analyste mais tout le monde est mokonzambo ka baksak effectif. Alors tant que mokonzambo ka baksak effectif to comme na 21 000 soldats dans est. Donc ça montre que tu peux intervenir Mabele Nabiso sans la contribution de l'ONU. Parce que moi je suis désolé quand on regarde, parce que j'ai dit que je suis gradué à pédagogie aussi, j'ai oublié. Et j'ai le diplôme sécuritaire aussi, je connais ce que je suis en train de parler. Alors quand je fais l'analyse sécuritaire, précisément, on voit l'ONU et les soldats de l'ONU, ce sont de quelle nationalité? Et non, là ça devient la discrimination, je suis en train de parler. Les soldats de l'ONU, ils ont de quelle nationalité? Et les soldats de l'ONU, la plupart, ils sont dans quelle religion? Parce que parmi eux, il y a le Népal, il y a le Bangladesh, il y a le Pakistan, il y a tout le pays là, machin. Et ceux qui nous tuent, les ADF, ils sont de quelle religion? Est-ce que toi, tu crois que moi, je vais neutraliser les gens de mes religions? Alors c'est ça, en bref, c'est ça que je veux parler. Donc il faut que l'ONU peut quitter notre pays ou l'ONU peut changer les gens. Comme nous, on est des chrétiens, l'ONU, il faut qu'il nous donne les soldats chrétiens qui vont battre avec les soldats de l'autre influence. Merci beaucoup. Balobi ekoti makama kibonzambe babi kibonzambe nde koti a balobi faut kozwa ndeko na yo oyo botande religion moko. Ndeko comme sentiment. Je n'ai pas dit ndeko. J'ai dit que ezala on y a pour na ba chrétien. Pour ba chrétien ba défendre bandeko na bango chrétien parce que ba chrétien ba bazo fouta cause parce qu'ils sont chrétiens. Alors si on y peut nous ramener des chrétiens comme ça ba chrétien bazala au milieu il y a sécurisation. Vous comprenez? Dans la loi, puisqu'on est une belle loi na kacha ba poto. Na koyi kozala avocat ndeko na ngai te. Comprends? Et puis nakoki kozala témoin ya ndeko na ngai te. Soki toki kosamba bazoluka témoin o ngai nga grand frère na onde témoin totalement donc dossier kokangama parce que ndeko na oza toujours na émotion mo ba sentiment mo bo ya on a lobino na lycée sabakolo na biki de ba soldat ya religion nini o bazwa ko bundisa a finalo. S'ils sont pakistanais, s'ils sont libanais, s'ils sont bangladeshais, s'ils sont Népal, il y aura un sentiment. Il y aura un sentiment. Il y aura un sentiment de protéger notre réputation de notre religion. C'est ça, avec l'expérience sécuritaire que j'ai. Merci beaucoup, Balobi. Tant qu'analyste, merci beaucoup. Oyo ba question de pesa ito poser ya a so ba réponse siko bandeko mingi to zala kana bango men fois toujours na kati ya parti balobi bango babundi awa na Congo mais bazui ba poste te mais bandeko bazala ki libanda ba uti ba Belgique ba ami ya président de la République bango ba ya ba komi ko remplacer tant que yo analyste okoki ko zwango comment na déclaration bandeko bazala ki awa bandeko ko bunda sala boye gaz nini tout ba miso ba bandeko na bango ba kufi bazui ba risque ba miso ba makolo ba zoma sasi pona bitumba ya démocratie. Bon, ce que vous pensez aussi c'est l'erreur. Batapoto pe babundi, batapoto pe bazuba risque, batapoto ba bebisi ba casier judiciaire, moi ba sala na poto ezate, batapoto msu batikali na ba pota, batapoto msusu et bazana ba problème sérieux. Donc il ngo bateka bato bazana terrain de babundi koleka bato ba libanda là ça devient une discrimination interne. Vous savez? Donc combat
combat ya mutu na mutu. Moi j'ai toujours dit, il faut respecter combat ya mutu na mutu. Il faut qu'on respecte combat ya mutu na mutu po liboko moko sukola relongi te ba combat wana nyonso yango lelo tozwi Félix Tshisekedi. Na combat oye bundami tanki boyaki libanda bino bobundi au bénéficier na eloko ni. Oh, moi personnellement sur le plan évaluation bénéfice na ngai beaucoup ezali ndenge na tie mabele na ngai 2 fois na 2019 na Congo parce que nandimaka teki un jour na koki kozonga lisu na mabele na ebaka so na zongi na kozwa likama na ko peut-être na ka oya na ngai ilinga ozalelo côté mais j'avais des doutes yeba na za koya régulièrement par année 3 fois dernière koya na ngezaki na 2015 na novembre. Et après, on a commencé à mboka sur le plan activiste, médiatique, on a université, ba débat, parfois on a Al Jazeera sur la page. Donc sur le plan faiblesse, il y a déception. On a eu, on a perdu bambongo trop parce que tant on a obundé la mboka comment qui, ceux qui n'a tindi bambongo pour na activité nanga bato bazoko liango. J'ai perdu au moins $8,000 au bato balele bambongo nanga babika ke akoyaka na été c'est fini takia bunda kuna koyate loko moko teninte bon na perdre bambongo sur le plan contre na perdre bambongo mais sur le plan pour je suis heureux na zongi na mabele nanga je peux contrôler mes petites activités que j'ai dans mon pays. Yango wana souvenir nanga mais nazonga na question lobaki na osenga na bandeko nyonso o to bundela ki mboka o surtout bazana IDPS mais bazo qualifier bino misusu o ba combattant misusu bo uti kuna boye ba yini boza bata Félix. Mais moi je n'ai pas de relation, je n'ai jamais vu Félix ici là et je n'ai jamais cherché un politicien. Je sais que je vais postuler en 2023, là vouloir ou pas. Mais à présent, je n'ai jamais vu. Namoni politicien à mon côté, mais Nazali, ce qui bakolo que Félix a favorisé baninga nae, hein, ou azaki na baona Belgique. Bon, je peux dire c'est clair ou je peux dire c'est pas clair. Donc nako juger bango te yemo wayebi pourquoi azu bato wana azu que peut-être kati na bango moi bato maele baali. Mais il y a des gens aussi qui commencent à bénéficier tel que Yokason il est en France. Je ne sais pas pour faire la formation ou quelque chose machin et c'est petit à petit makabne soya kana malembe na malembe. Il est seul lui-même Félix. Nous, on a 80 millions et tout ça peut venir avec le temps. Mais à présent, moi j'ai combattu pour l'IDPS depuis 92. Mais si à présent je suis nulle part, ça ne me fait pas de la jalousie parce que nayebi bato mobutu abandaka na bakitima mais eya kokoma na ba génération pe ya bangwanda ya basakombi. Totika temps na temps à venir pesa biso raison tous à la précité. Mais na ngambo mususu bandeko mususu batikali kuna bakomo benga bino boza baluba. Non, là c'est trop bas. Moi je ne suis pas louba. Mais moi j'avais dit ceci, na salaki conclusion na ngai tango corps constitutionnel et PSI résultat. Et c'est par là j'avais décidé que Nakondima Félix Aza président. Donc c'est ça. Alors ngai nde nazoya awa na na ticket ni politicien na ketala ni politicien na ticket na ngai moko nazolia na mbongo na ngai moko naza na contact moko te na politicien naza pe moluba te mais na talinde réalité. Je vous ai dit il y a un cours organisation change, ils ont dit Cole l'avait dit quand changement arrive les gens ils l'acceptent pas. Mais après, c'est la réalité. Alors je ne peux pas continuer à résister tant que biloko nangezo beba. Biloko nangezo beba. Alors je ne peux pas continuer à résister
Donc il faut nakoma niveau ma réalité que Félix est président et je gère mes petites histoires. Les jours où ça va sonner et ça sonne. Merci beaucoup. Jour mungonge ekobeta metomoni bandeko mususu kuna kaka libanda bazaka toujours kosala mobulu bazo continuer toujours ko menacer par rapport ya makambo bete na image moko ya pasteur mautaki Belgique il est arrivé à président ayaki na France azalaki tellement menacé ba pandi ba vitre ya mutuka na ye lo yebite ba oyo batikali kuna batu ya Bemba batu ya Fayulu batu ya professeur auto ndengeni. Là je ne sais pas, là il faut le demander. Ouais, là je ne sais pas, là il faut le demander. Merci beaucoup na bandeko nyonso balandaki biso par rapport ya analyse de ça par rapport ya ndenge to utaki na ndenge to komi lelo na bandeko nyonso batolanda biso eloko nini koko yebisa bango ba oyo batika libanda baza continuer ko banga batolo bakaka ezaka na continuité eloko ni ko yebisa bango eloko ni ko motiver bango pona bazonga na mboka na ebelebi baza ko boya ko ya ndenge okutaki na baka ozotinda ba mbongo bazolia akoya na ete tolia na biso yango pour régime ko changer te soka ye ba okanga ya bundaki ya salaki bo alobaka ba n'importe quoi na ba page a publier ya ndenge na ndenge eloko ni ko na bandeko basika li bantan ki yoza analyste eloko na webisa na bandeko baya na bango eloko mo ezalité ce qui peut-être bon il y a des gens au ba combattant batumso ba combattaki azoko finga wana ça devient quand même une affaire privée mais soko bundaki na opona mabele okoya na yo problème ezate problème mo ezate mutaokanga yo ezate oya na yo libre kitaka soko ye na mboka na Congo otosamibe kokuti. So tosino oye na yo ba okotisa yo après otamboli na droiture kosa makamuteke ponga na za boye ponga na za mutapoto ponga na za danger je peux faire ceci je peux faire cela alors loi eko lata yo na nzoto mais oya linga ya na ye problème ezana ngote to ya s'il faut construire au Kutongi s'il faut aider famille na yo ezapeka lokolo longo libiso pasi na mboka. Merci beaucoup balobi boya na bino aza à l'aise a otambola par-ci par-là a otambola aza à l'aise tote yenanité makambo les ate balobi awa ndi tona ya titi béton balobi béton de makambo. Merci beaucoup tokoko manasuka na bandeko no soba Holanda attaque ki 3 personnes 5 personnes ba Holanda yo ba o batalaka na yo ba o salaka na bango botaki na bango ensemble moi keke dédicace pour na bango. Non, on a une dédicace parce que normalement déjà il y a des gens ils sont en train de croire que bazo futanga bambongo na sala ba analyse na sala lokola publicité et à pouvoir en place. Donc lorsque yoza petit nanga yoza journaliste tango ozonga na okanisa yo pe na ba trajet na yo outi. Donc ce sont mes dépenses à moi aussi mais aurait na caché vérité. Nazolo bana bango baya motomo wa bank sa oteko parce que ngana vanda na gauche à Félix o motomo wa bank sota lo bakilubo loi ku tu vas voir il y a rien azana droit aya na ye yaka na yo yaka kotala babuti na yo yaka kosala ba activité na yo il y a des gens ba combattant OK maman na ya kufi atikali komona eta zobanga papa na ya kufi atikali komona eta zobanga. Alors ces gens-là bakoyi koya na bango batala ba tombo ba cimetière ba maman na bango et loko moko bakosala bango ezalité. Merci beaucoup babi eloko bakosala bino ezalité awa ba makambo c'est commis déjà bien mais to continuer toujours tolobi minga koloba ezalité en conclusion je ne peux pas aussi confirmer que tout est bien. Je ne sais pas des cas isolés. Il y a des cas isolés peut-être. Moi, je ne sais pas. Mais je dis que soko ye na ona boboto, ozonga na boboto. Mabende uya peut-être na mikakatano moko wana pe peut-être kozwa retour ya mikakatano ye nango. Mikakatano ya ba famille. Non, on a lobby par exemple ouye pour finga la République démocratique du Congo. Et ça normalement kokata elembo ya mboka.
Bon, ikata marana on pe na mikili ya poto na mikili ya mindele, c'est la colère. Kanda ekotina oboma mwana yo. Non, là c'est autrement. Là c'est autrement, mais l'émotion, quand on parle de l'émotion en pédagogie, puisqu'en en psychologie on parle de l'émotion, l'émotion c'est trop grave. Tu sais, quand il y avait la génocide rwandaise, avant il y avait quand même des métissages Hutu et Tutsi. Mais pendant la génocide, il y a des papas qui ont tué leurs enfants parce qu'ils est Tutsi. Hein? Il y a les papas Hutu, ils ont tué leurs enfants parce qu'il était 50% Tutsi. Ils n'ont pas regardé que c'est mon propre enfant, mais sentiment, l'émotion, et memi na instinct, et memi na koboma mono yemoko aboti. Donc vous savez, même je vous dis une chose, quand Félix il a réussi, la façon où nos frères Luba, ils ont ramené, ils ont dansé, ils ont parlé beaucoup, qu'on a eu le pouvoir, ainsi de suite. Mais la parole de Félix, c'était toujours « Je suis le président de tout le monde ». Et c'est ça qui fait la conclusion qu'aujourd'hui, nous avons ouvert nos cœurs. C'est à cause de Félix avec sa mission que je suis le président de tout le monde. Mais d'autre côté, il y a des gens qui avaient du sentiment, même il n'y a rien avec Félix, parce que c'est un Luba. Lorsque Félix a ses frères, même, on n'attend même pas dans le mal, mais il y avait des gens qui avaient des sentiments. C'est pour cela que j'ai dit, sentiment, ça tue. Et puis, c'est ça aussi, tu vois, les gens avec le sentiment et l'émotion sont en train de déchirer les drapeaux. Mais ce n'est pas un truc étrange, ça se fait partout. Même à Brazzaville aussi. Même en France, les maillots jaunes, même en Belgique, même, ça ne veut rien dire. Électricité, Ezaliko, Nyoko Labiso. Pourquoi toujours Nyoko Amame? On est en train de payer des factures. Ou à notre unité. Et puis, Moussous unité, Nalobaka émission en 2007, Nalobaka Boy. Le gouvernement, il faut tout bon ça, eau potable na biso. Bato batika kosomba ba maya ba plastique. Et puis tout tika système à usage unique, ba masanga usage unique au milieu bois qui bouteille. Yango anezo ko matisela biso CO2, oxygène de carbone. Yango anezo sala biso ba dégâts oyo tomoni ba chasser tondi ba rivière, ba plastique tondi ba rivière. Je l'ai déjà dit ça en 2017. Donc sur les lois na poto bazo bundela sur en anglais on dit global warming. Donc bazo bundela beaucoup sur chauffage climatique. Mais bisona nous to comme na niveau ko lobela ngote meto bandi ko sibirango ba plastique etondi mingi na bebale ezo s'évaporer et on a des pluies quand même de 2 jours, 3 jours, c'est trop étrange. Il faut tout diminuer mon production, il y a plastique na mboka na biso. Tout ba ko diminuer production en plastique et puis ko interdire bato ba boire ba plastique na ebalete na ba maïté na ba kalamuté ba bloquer ba caniveau na ba plastique. Donc il faut, ça demande de changer la mentalité des gens. Et puis ce que j'ai constaté comme conseil, je veux dire à notre président Félix, de ne pas aussi octroyer de l'argent à tous les ONG, des petits ONG qui sont en train de faire des petits travaux. Ces gens-là, ils sont en train d'abuser, ils ne sont pas en train de payer les gens, tous ces diasporas-là. Il ne faut pas faciliter les gens comme ça. Parmi eux, beaucoup, ils n'ont pas travaillé en Europe. Et ils n'ont même pas l'expérience de diriger ou d'être leader ou d'encadrer un groupe de gens. Et quand ils viennent, ils font de n'importe quoi. Mais au nom des ONG, et puis peut-être le gouvernement, ils sont là en train d'octroyer de l'argent, ONG tel, ONG tel. J'avais vu, un jour, je sortais de chez moi, j'ai vu un poussière. Après, il a pris tout ce que j'avais comme ordure. Je l'ai payé 1500 francs. Et après, il y avait un gars à côté. Ils m'ont dit, c'est des ONG des opérations Bopeto.
Alors, normalement, les gars, ils devaient prendre des poubelles gratuites, mais il le fait payer aux gens, sous la complicité des superviseurs qu'il était avec. Vous voyez toutes ces histoires comme ça, il faut même notre gouverneur à Fongolé Langomis. Toutes ces histoires des aventures des diasporas, des ONG, des choses comme ça. Il faut arrêter de faciliter des gens comme ça. Les gens, en Europe, il y avait la facilité. Tellement il n'y a pas la facilité. Et les gens, ils veulent venir ici pour encore la facilité. Non, nous ne sommes pas nés pour la facilité. Un homme doit se battre comme nous, comme vous, on vous voyez ici. Vous êtes en train de battre pour avoir un peu quelque chose. Donc nous, on ne peut pas venir là-bas pour venir vous dominer et pour avoir encore une autre facilité. Non, ce n'est pas bien. Merci beaucoup. Touti kolobelo oboza important. Mais tomoni yango ezana bandeko mususu basalaka na ba société o wana basalaka ba chasser. Basalaka ba bouteille. Soki lelo bazwi mitindo ya kokanga yango bandeko wana bakosuka boni. Ah, mais comme je vous parle toujours, quand le changement arrive, c'est dur, mais il faut accepter ce qui bakangango. Ça sera pour sauver notre espace, pour diminuer l'oxygène. Et puis l'oxygène, là, ça vient aussi dans les voitures que vous voyez. Les voitures qui sont en train de... Ils ont fumé, ils ont mis ainsi de suite. Ça monte aussi, ça dérange aussi l'air. Donc, il faut tout banda ko bundela mboka espace na biso et puis to banda ko bundela batu. Totika connaissance na biso wana batu baza na besoin oye baba droite, batu baza na besoin oye baba article tel te, batu baza na besoin ya kolia. Batu baza na besoin ya kolia et puis c'est tout. Merci beaucoup nazongi mo mokena sima. Peuple congolais aza ko nyokama par rapport ya courant na mai. Mais aux fartir ya courant au moni yango plidé o yo consommer te mais ba pesa bato ba compteur wana ezo aboutir na nini na kolo bano papa banda na ye awa nanu na vivre courant ya mokolo mobimba te au moins ba groupe électrogène kuweza ya biso moto pesa bandeko belé ba mboka pembeni. À quitte à vous qui sont ici de manifester, d'aller à l'ESNEL ou d'aller chez le ministre d'énergie pour le dire que Tolingi courant parce que sur le plan sécuritaire encore, l'obscurité, la parce que dès qu'il y a la lumière, il y aura moins de viols, il y aura moins de crimes, mais quand il y a l'obscurité, il y a des viols, il y a des crimes isolés, il y a des choses comme ça qui se passent. Alors il faut vraiment que ça l'effort, bâtir la biseau, éclairage, électricité et zonga. Dans ce pays-là, RDC, tous allez un problème, il y a apartheid et électricité. Donc il y a les gens de Gombe, ils ont l'électricité. Et ici, là où il y a tout le monde, où il y a l'insécurité, nous n'avons pas d'électricité. Donc on ne peut pas vivre comme ça avec l'apartheid de l'électricité. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je rends Nazongi quand même des investisseurs, des chinois indiens. Vous savez, j'avais dans ça une émission sur la concurrence. Mais biso tous les investisseurs moko balingi concurrence te soki bango baye bazo freiner batumsume mona mboka yate même peut-être tala lelo mama yemo ba campus eza futi pona nini ba cinquantenaire ba HG balingi te kuna kiseza la po batu nyoso bateka ba mapango na bango bakende ko traiter batu kuna. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, les lois, on dit tout le monde biso, neti biso na matete kuna. Batumso bazo futa courant, il y a clé, il y a carte. Ça n'a pas de forme. Alors, yo quand tu moto ça na compagnie à courant carte, a olinga ki ba quartier msusu baza na courant, a olinga baza mulili po bato wana ba valeur ya production na ye. Alors, quel genre d'investissement? Donc on a les gens qu'on appelle les investisseurs, c'est aussi l'adversaire de l'autre côté. Là, je suis en train de parler en tant qu'activiste et économiste.
Donc c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Merci beaucoup bolandi na boke binion so balobi tolinga bande ko mususu pe baya tous dans la concurrence yo tie koto nga pe na tie koto yo e ko sala mingi pona bolamu ya mboka oto kaka ngai moko kaka ngai ba oyo bazakuna ba koma ko ve etika ko bundisa secteur public soki oye tika mama ye mo ezala tika campus ezala biso babola tokenda kozwaka traitement parce que biso tozana ba mbongo ya okende na HGT tozana ba mbongo okende na cinquantenaire te alors tikela biso majorité ya pauvreté tokende na mama ye mo tokende na campus. Merci beaucoup. Lelo bato lancé gratuitement la maternité pour na yo kozongo comment? Il s'agit dans quel hôpital aussi? Combien de Gilles? Et il y a l'hôpital aussi en Gilles. Quartier 7, bah chinois, Kimbangiste, Ahmed Sali, il y a de plusieurs hôpitaux là-bas. Mais est-ce qu'ils vont accepter ça? Aujourd'hui, c'est le lancement. Bon, là, je ne sais. En réalité, je ne sais pas. Je ne peux pas aussi dire quelque chose que je ne sais pas. On a comme na habité. Ils ont malade moto, ils ont malade. Ce que vous avez en réalité, ce que vous réalisez, ils ont vraiment 100% malade. Ce que vous avez en pratique. Merci beaucoup. Tokomi na soka numéro de téléphone. Yayo o ba Yolanda, vous avez besoin comment na yo ba ko benga comment. Alors numéro de téléphone dans un endroit moyen à PCZT mais motalinga contacter nga akoiko contacter yo yo obengi ngai oyebisi ngai mais moyen à PCZT pour na ba raison de sécurité. Merci beaucoup na bande ko nyonso balandi biso na bokebi ba question na bino botuna ki biso botindela ki biso tuna to pesi yango alobi bazali azali moko o ayebani azana ba page ebele partout dans le monde asali ba lit par rapport aux médias na mosala na ye lelo epesi makas lelo azongi na mboka na ye ayeko retrouver o yaye abanaki ko perdre o abanaki ko tinda ebele na bande ko o basali banda o botindi balé balobi bakoya te po régime ko changer te régime c'est changer boya totonga na mboka na biso po mboka na biso ekende liboso mingi ya kolobezali te tolandi na émission ezali koya. Merci beaucoup, bye.